Jeudi de 18h à 20h30, le beau sanité jeudi de 18h à 20h30. Bitumba Yamolimo, Binoba Coopérant, Maman Zando, Tokuta na Rapoto la Yango, na 104.5. Tobo sanité, la 106.0, na Pointe Noire. Éco-agricole, c'est une émission qui va vous édifier sur les nouvelles techniques agricoles sur la chaîne Bibi FM tous les samedis de 17h à 18h et mardi de 17h à 18h. Bibi FM, la première radio des professionnels au Congo. Je suis Beethoven Leader, préfet de la...
Zoa Bitumba Yamolimo Bitumba Molimo Negetoloba toujours voici Tobozoa petit déjeuner pourquoi 50 grammes ya gentillesse pour n'importe les lots 2 grammes ya patience terce moko ya sourire cuillère moko ya bonheur pincée moko ya charité paquet moko ya confiance 0,5 grammes 0,5 grammes ya prudence 60 grammes ya contrôle voilà ils allient et logo isalara ande to zalana bino bisika ono soto bozali 04 405 21 22 pour na bino nyoto pour na ba coopérant nyoso tout pour na ba coopérant nyoso tout bisika oto bozali tolobaki voilà na pourquoi le chaque pourquoi bon na rabiso zalana foi ya Abraham zalana gloire à Josué zalana vie à Moïse Soit la courage à David, sagesse à Salomon, richesse à Jacob, fidélité à Job. Et oui, mois de décembre, ils allaient mois à bonheur. Mois de décembre, ils allaient à mois à bonheur. Mois à bonheur, n'est toujours et toujours le vrai bonheur. C'est d'être heureux avec soi-même et en tout temps et en toutes circonstances. Affirmer le bonheur, c'est affirmer le bien, c'est affirmer la vie. Il ne faut pas commander le bonheur, il faut être le bonheur. Avez-vous remarqué qu'à deux, une peine est divisée et qu'une joie est multipliée? Ne soyez
Ozola Nabiso. 04 405 21 22 numéro d'antenne. Maître Blanchard, voilà, le grand pneumaticien, le plus grand des grands pneumaticiens en Indonésie. Maître Blanchard, qu'on a Tahiti, na Nolona Serval. Tobo Sanité, ba Binono Soto, Bozola Nabiso, Bisika Otu, Bozola Nabiso, Bisika Otu Bozali, Ekosala, vraiment, vraiment bien. Tozo premier coopérant Liboso, Tozo Ego ça l'a vraiment bien et permettre le tout premier coopérant. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Au coopérant wapi? Ah, comment nani? Arnold Ngoma. Voilà, Arnold Ngoma, Toro Baraga et Simbilelo? Voilà, donc Toro Baraga Kubi, Kave. Voilà, Mote comme la naniche. La pesi moti na mama ngana mwanda Celestine. La pesi moti na mama na mwanda Celestine. Ina papa na ngoma Jonji. Na wale nganga tout temps et en toutes circonstances. Na papa na yongo ma Jonji. Voilà. Oui. Merci Toyo Kyo. Alors to Kolobagara biso to lela yo fort. Voilà, qui te fort, et ça l'a vraiment bien. Voilà, 04 405 21 22 numéro de téléphone. Voilà, on souhaite joyeux anniversaire à Yamabala de Ben Mabrouk qui nous suit depuis Point Noir. C'est son anniversaire aujourd'hui. Hein. Voilà, et Torozongela de l'autre côté, toujours BBFM, toujours pour vous. La danga na bibi feme masola kitoko balela kobina kuna makambo ya bien tikita cha cha ina file ema tikita cha cha bibi feme ebisa kitoko lito ya misato Jimmy sur scène Sorel Saratina on va se faire du bien El Michael Doudou Obonzila Ochos Papa Edo Mobadas le pape Mobila Naïm Mobila Bibi yoko sasanga, bibi yoko bomanga, bibi yoko sasanga. Shena kitoko, bateba kitoko, misika kitoko, baspota kitoko. Tikita, cha cha, ina file, ema tikita, cha cha. Bibi FM, ebisa kitoko. Gaël Mopila, papa mama, oncle Tite, oncle de tous les neveux, Grâce Pouyol, Francky Mopila, le cœur de maman Carole, Bitumba Molimo Franck Bombara, Atali CDI, c'est moto, le patriarche, Moyo Kindenge na Yemeni Bibi FM, ton boss. Voilà, Matondo Mingi na bino soto bozola na biso bisika otobozali. Et oui, Torozoa, le pasteur Claude Miré, élévation pour la plaisir, élévation et bimi déjà bien des bonnes choses pour la pasteur. komela bambaki ozobela pe na mboma yesu azozonga na pokwa akuta yo te na molinga oza kaka kovanda na ndako luka misala maboko tika makambo ya badeba bango nde basi babonga tika makambo ya lokuta tika makambo ya koyiba kikulu ekopesa yo nini koboma ekopesa yo nini la vie mpe ezali mokuse kasi retard ezalaka pe te ozoboya mpe baconseil yo vraiment bongo na biso. Élévation, makambo faut échanger. Nanguya na nzambe, tokomata kaka, faut échanger. Élévation, makambo faut échanger. Nanguya na nzambe, tokomata kaka, faut échanger.
mentalité changée. Nanguya na nzambe tokomata kaka tika motema likundu kilelo toujours chez les parents olengi mpe kaka kobota bacharge kopesa na nani yesu azozonga na pokwa tika makambo akoyina ndeko na yo soki abongi eza mpe kaka avantage na bino ozwi mpe mosala ya sika obandi mpe kaka koyiba me soki ozangi mosala bacharge kopesa na nani mama mpe asi alembi mwa moke azoteka na zando ozomema ye kaka bambeba ndeko yesu azozonga élévation élévation makambo fo échanger nanguya na nzambe tokomata kaka faut échanger élévation élévation makambo faut échanger nanguya na nzambe tokomata kaka faut échanger mentalité changée mentalité changée nanguya na nzambe tokomata kaka ozoluka succès ya moninga motema na se ezopela okomi mpe na mwasi ya moninga yesu azozonga baparent bateki lopango basali efort oke mpe poto okoma moto ya bilamba famille otiki na pasi tokola mpe na mai ya lobo mama akolisa biso na pasi basakrifise nyonso asali lobi mpe tokokoma mpe bato oboti mwana mayele kitoko bonzenga mobali ozobongisa bana baninga eyo moko otiki na nani élévation élévation makambo fo échanger nanguya na nzambe tokomata kaka fo échanger élévation élévation makambo fo échanger nanguya na nzambe tokomata kaka fo échanger mentalité changée mentalité changée nanguya na nzambe tokomata kaka Merci le pasteur Claude-Éric Amiré, voilà, élévation, qui m'a conseillé ma casse wana. Les 13 commandements de la vie, Torozon, on a dit ma vie Thomas, pour ça la bien. Donc ministre ni côté la boulade pour y les vendus ministre. La vie est dure mais la mort est facile. À force de chercher sans trouver, on finit par trouver sans chercher. Christian Zedong, moi c'est Trésor le grand poulain. Le président Pichu Elende, Christian Mokito Lindalala. Là pour tout mon sponsor infatigable. Dans la vie il faut chercher, poser la tête basalé la yo. Soko lukite oko sote, soko salite oko liete komeka koibate ko kopetama keba na fapa mo. Oh voilà volate Nick Nikez et Souli Junior Ngwembe. Kosala ezali garanti ya vina yo yaya na motoki na yo ne osui futa ya we ya loba. Ole de beaucoup prier yekola tamosala maboko. Elma Sepene, Charlemagne Mayasi, Christian Ingani. L'école Kuto Tenda Nayote, Moningo Koma Minis. Lokola Jerry Mungala, Obosanike Atagato. Miracle Nino Ningasala, Pokoma Mayela Lea Kwala. Yaya Tikana Nukulota, même s'il est permis de rêver. Alain Maba, Albin Le Banda, Café Fort. L'armée Kuto Tenda Nayote,
okoma lokola colonel Victor Yela Feto makata nanu ndoto na yo po eleki molai. Le réchéqueteur Franck Bambara de Tolosi et Mériki Poupa. Obimati mille fois champion d'un jeu de poker. Okokisi sa conteneur à Bamboula, toujours chez les parents. Yaya Kebozole Kisatango, na masolo ya politique. Et Méronsi Ofunda, Boris Ngakoso, Gigi Dorado. Mosala na yo kokwata, gouvernement ya Congo. Yo moko kutu école primaire, osala te. Olingi bapesa na poste ministre. Bienvenue au Kémi, Betomatika na Lukolota, même si les permis de Son Excellence Jean-Claude Ngakoso, son Excellence Léon Alfred Opimba. Dans la vie il faut chercher, cause la te basale na yo. Soko lukite okosote, soko salite okolia te komeka koiba te. Kokanga maipa ya Jean-François Ndenge. Non coupable, Lilion Ndenge, UBA Bank. Soki oloni nguba, okokuka se nguba. Yoloni mabanga, kwa olingi yokuka masangu. Peto masalela mbula na yo, keboko lekela tango. Vladimir Okemba, Marlin Okemba, Princia et Noah. L'école kuto kenda na yo te, molingi okoma lokola. Dr. Mathias Sota, obosani keye atanga tro. Kozo konte suko, koma lokola Dr. Edon Zinga. Yaya. Aujourd'hui, Toro Lobelaka spécial, la Dream Team na troisième partie antenne Abisso, deuxième partie Tokota toujours avec la danse du bouger. Voilà, les 13 commandements de la vie. Le plus grand handicap, c'est la peur. Le plus beau jour, c'est aujourd'hui. La chose la plus facile, c'est se tromper. Le plus grand horreur, c'est abandonner. Le plus grand, le plus beau jour, c'est aujourd'hui. La chose la plus facile, se tromper. La plus grande erreur, c'est abandonner. La plus grande distraction, le travail. La pure banqueroute, le découragement. Les meilleurs professeurs, les enfants. Le plus grand besoin, le bon sens. Le plus bas sentiment, la jalousie. Le plus beau présent, le pardon. La plus grande connaissance de Dieu. La plus belle chose au monde, c'est l'amour. L'amour. Viens toi. Le général Nzanga Bazo, la situation est militaire. Na Bible banoba, Luka okozwae, leta makofungolela yo, senga makopesa, kosanga peso keleki, okokoma bisenga, betoma ekola ne mosala, keboko bambamba te. Bourge Kodi, MN Radio, Lady Flore Radio Rural. Mosala na yo kofi na arrondissement ya Kalangai. Yo moko kutu na chambre na yo, ekoma poubele, kolingi bapesa yo place à le maire. Roga missile, le lampadaire, le chevalier. Allez, niata baïba keza yo papa. Toke, mufago modela, yoya. Mufago modela, yoya. Chérie, tu sais que moi je t'aimais beaucoup. Et oui, Chabral Ndimina déjà branché. Nabitouma Molimo. Combat spirituel. Un leader y a animation culturelle dans le Congo. Eddie Carson One, El Navigo, je te salue. Monsieur le chroniqueur. Gentotos le coopérant 04 405 21 22 numéro d'antenne. Merci Nabilonio surtout. Voilà. DJ Tony Bobazali Scotty. Maître Chanel et Bobo. Fiston Ingania. Cédric et Francis Okinga.
Envoyé d'Alès le Canadien, Maître Barabas, Maître Gérard Bafort, et Jimmy Botonagenge. Voilà, on est maître Dopidol City. Dopidol City. Pointe-Noire nous suit dans 106.0 Brazzaville, na page Facebook Nabiso BBFM. Voilà, on a YouTube à BBFM. Merci Nabao Bazo, constitué équipe Monene Oezo Bundara pour nous réaliser vraiment, voilà, pour réaliser antenne Nabiso Bitumba. Leader et animation culturelle. DJ Mano Mané, Maître Foti, Maître Nadia, Kevin Cassini, Maître Léonel Manda, Bala la gêne, Banzoni, allez tout là-bas, Trésor le grand voula et mba vieux Thomas pour que vraiment bino ba goi bino ba bolinga osalati vraiment ba bunda na musala quoi. Tu retraverses un peu de l'autre côté de Kinshasa, Kalapé to botamo RDC to car Target pour na plaisir. Target. Voilà Target pour na plaisir. Ça sent la fête, Cruz Target. Pierre Ronza ou Zola, la Discalimba, le Zap de médias. DJ Rissel, DJ Abdou, DJ Pablo Nangwasima. Maman m'a trahi, elle a dit bonjour à ma débatenda. Le boko joba et pessi manambote. Bozana kata lobo kwango, lobo kojo be pessi manambote. Lobo kojo be pessi manambote. Hélène Kalema, maman Bianca, Mariana la tortura. Aléa et la petite Tanzania Matoma. Abalola katana besha Milo. Adela tamakose kosa kasuka. Azana ya pili ya mokie. Cruise pili. Fabrice Mouka. Ya Doudou Testa. PDG Michel Aguiluya. Atlético Bakemba Mokola ya pesa manambote yo yeba. Colonel Sekedi ya Madegis. Nati Lokole ya Shilungu. Papimbo ma PM. Anatingo, ayayatingo, banabolo sanga. Anatingo bakata banyata. Ricardo Kalume Kudesbo. Obalina betela katolo. Zoka bota banani baleno bobo zobe besi bana bote. Eva Mwari Autriche. Bobo zobe besi bana DJ Tigana. Honorable Zakari Bababa Solomola. Gibson Bianca Mastara Luanda. Trésor Kimika. Mika et les frères. Et Mani Petite Azania. Aisha Kademo Pili Nancy Sanga Miganta Raseli Jote Toyokeba Rafine Kumbango Bolino leader La bouche autorisée TPP Cienel Ekeyo Sirès 100 kilos La femme du patron Honorable Serge Kaembe Patrick Kamoulé Deborah Senga Couloir Kombuta 18h passé de 40 minutes, le risque, rire c'est risqué d'avoir l'air ridicule, comme on dit, hein, pleurer c'est risqué de paraître sentimental, vouloir rejoindre l'autre c'est prendre le risque de s'impliquer, exprimer ses sentiments c'est risquer de révéler sa véritable façon d'être, d'affirmer à la face du monde ses idées et ses rêves, c'est risquer de perdre, aimer c'est prendre le risque de ne pas être aimé en retour, vivre c'est risquer de mourir, espérer c'est risquer le désespoir, essayer c'est risquer d'échouer.
échouer, mais on se doit de risquer parce que la plus sérieuse menace à la vie, elle-même se trouve dans l'absence du risque. Ça, c'est vrai. Ça aussi, c'est vraiment vrai. Target, voilà, Torozonga du côté à Congo-Brazzaville, Tozwa, à Joson philosophe Pelisamoto. Ici, c'est le travail. Roukoula! Moto Bobomba Kinandako, Milinga Ebimisi Vérité. Gonza Nambonda. Sibaya. DG Management, Mboshilo Kinton. Ugondai. Pascal, les cheveux de Samson, Paul et Kibat. Kindo de plus Toubi, Sibaya, une Brazzaville. Sisabidimbu la Congolaise, Kabale Yaoum, Abdul Kabali Solo. Pelisa Moto. Aïe, Pelisa Mabula. Alobi, Pelisa Moto. Kongo Totumba Satana et Brunel et plus. Satana, Oliko Zingakuvu, Titimboyo, Tetane Ngombe, Katuba Sato, Katuba Bango, Katuba Banguna, Baziga la moto, fire! Claude, Dayambash, Julio Kanoa, Ebale Kauki, Bangandona Bambubu, Bakomi Chantier, Okanga, Letimoto, Nakongo ya Motote, Kalimoto, Pelisamoto, Joson philosophe. N'est-ce pas, Chabra la Tibina? Nabo Sanité, Guy Manono, l'auditeur de l'année 2024. Ahmed Yala, non
Voilà, Matondo Mingi, Joson, philosophe, Pelissa Moto, Bolandiwana, Pelissa Moto, Titokona Elengi. Après Pelissa Moto, tu reçois Challenge et Mekinta. Voilà, Abimisi album Challenge. En cultivant l'amour, on aide chaque âme dans l'univers. Josiane Coiffure chante Challenge. Pour l'amour, je me suis engagée, vivre près de toi toute ma vie. Tant bien mal et bon c'est marré, je serai toujours près de toi pour t'apporter le bonheur. Orilundu Aboukari, Valda Saint-Val de Frangin, Gaïk Sikoula. près de toi je me sens toujours bien heureuse. Avec toi Bien des bonnes choses à Oazigué et Papier, seul contre tous. Bien des bonnes choses à Serge Ruffin Waka, Boss, Sergia Otto. Le professeur Bolzer Vizila, écoute ça. Et bah coopérons nous sur tout numéro d'antenne les années 04 405 21 22. La deuxième partie, tu comptes dans œuvre bas artiste. Partie Baema la bango va confirmer la bango. Troisième partie, tu relèves la Dream Team, orchestre Dream Team. Tu reçois l'accord ensemble avec Yellowman. pour l'éternité, toi et moi jusqu'au bout de l'amour. Amour pour l'éternité, toi et moi jusqu'au bout de l'amour. Amour pour l'éternité, toi et moi jusqu'au bout de l'amour. Pour l'éternité. Eric Lundu, oh, colonel Alain Mercier Vita, Dickerson Ouan, Franck Bambara. Lopeto latisanga, komisanga mama ya bala. Lopeto latisanga, komisanga ennemi na bango. Ajalou baloba bafeti batonga ngala kita bango te. Toi et moi jusqu'au bout de l'amour. Apoukari, tu es l'uni. Toi et moi jusqu'au bout de l'amour. Motema nanga nyonso na yo. Toi et moi jusqu'au bout de l'amour. Toi et moi jusqu'au bout de l'amour. NGB Biango l'architecte, Yuyu Mubange de Braza Sakana Nango. yelanga matala tumbu na masenzoto nabakisa na tangawisi mpona luketo zoto mobimba kurbatira Beethoven leader Mangi, Franco Waliawe, asieta ke disieta mama lelele Rémi Ayayo, sojazali mwasi na yo yaya pesa ye biso Francis Memba Vete, ya emekita lobi bozonga nsima Romial Mambo, ya masaki soneri batela boroyo DJ Fidelor Napontan, établissement Adams Confort Plus à ala Tietie. mwasi ya mokongo oyo kelengi ya likaya bazalaka bango misatu ye babanaka kotambola Daniel Maïssa, bazalaka misatu yaya babanaka kotambola tonto mibale batikali libanda moko wakoti na kati oyo akotaki na tati abimi nzoto tu ya kolemba Evra Rungubili, koko ilibio na beti mpasi mingai ya kolemba Anderson Ndila, alongo ebrasaville ponto makolo ya kolemba Pascal Mou, Jentoto Sadol, DJ Nick, Ken Mingwa, ebala mwasi ya moteke Aha. omone edenge ya poko Abo, Ezali Nini, luketwe alembanga kosimba te apremo na nza ya kolemba Autorité Olivier Moulingi, turumete ngelengele ngunga budidi yaya zoto tu ya kolemba Anissé Mapango, Bongol Fesnel de Jean Séric, Dom Felon l'efficace, adeselemba sebekukatelelele DJ Amour la minene grâce, solo monetima kubeta tobina Carlos Baron ya Bébé, emekita lobi vraimen tozoka nsima Marvel la carte, Et oui, Bobati Laboro au mois de décembre, dans le baki, mois qui toko pour la bonheur, dans le baki en gros, mois de décembre, moi il y a bonheur, voilà, moi il y a bonheur et tout balara toujours, moi tout le vrai bonheur, c'est d'être heureux avec soi-même et en tout temps, en toutes choses et en toutes circonstances. Affirmer le bonheur, c'est affirmer le bien, c'est affirmer la vie. Il ne faut pas commander le bonheur, il faut être le bonheur. Toi reparler en haut vraiment la joie Ndegezalaki et ko sala bien 04 405 21 22 et Ezali numéro de téléphone. Si tout va bien, tu Rosalana Yellowman na troisième partie émission et pas
Oh Kiereko le londolonda na bakanda te na bitumba te Norget Otika honorable Serge Mabi topanda kaka boye tomoni bambila bakoti balobi tokende na peste tuna prete ça le conseiller d'Aquin Papa Naketia Mawa Wilson Okombi Yaya Baleki Mawa Papa René Nganongo Papa Yabana ya Cliff Papa na Diebey Christian Karangwa ya Eva na Toulouse Saluka babebisa vinanga Mbonga na telengana Sansepe Yaya Baluka masambwisanga zizu Banananga batelengana Bokasa Delko Ngana talelaka nzambe na kipanga via moto te Kutuna mori lo sambo nanga ebaya ala DG Elvis Ngatier Tabasani akwela kere wana Kongo José Okobi Pelé Okobi na Paris Toekobeta proclamation yango emema biso na Dakar Sika motema mabe Keve Makira yawane pesho ya baleki na ekonzemba ebandeko yakamali ya makita na bamose na kongwa dengo Mawa nazanda basoso jamais pese ya koma mokonzi dani Un grand bleu tombateur refuse de mourir dans la moisson de l'exportation de courant. Jamais fleurir sans favela star orchestre Favela Star à l'époque, le titre Epaka pour le plaisir. ata basalisi ye loba kosima te ata sirebina asumbi ye eloli yango banganane yebakomi kitisa mpo mokilo elobi etombola yo herbit elvis mobilisation otika yumba yoalola Docteur Mobila, Omar de Gigastor, médecin Zinga François Mambouli. Maman Sylvie Isomo ya papa Boba Elenga. Jojo bara moto beta moto. Boya beta mama. Danila la moto na moto. Boya beta mama. Isebo la beta moto. Boya beta mama. Eba Makengele, Brice Ndoki, Papine Kengayo, Yvon Kabana Paris. Ini babini nyoso na plaza babini badas. Aboko de kobeta moto. Ah, toto. Boya beta. Ya ya me beta moto. Boya beta. Mon général est parti na moto. Boya beta. Isebo la beta moto. Maître Jidi Kayel Soudire, Maître Sada, Gervais Osakeko, Ben Ngongo Japon, Beloti Mantungidi, Mokondia Pavillon 5. Tawa kala montar. Atoka mebonge wumolanda liya mtubo. Kangu Kito na Blois. Atopa la mbulu
Eche Okiamenga Kapikoni Arthur Ngando Steffi Bopemo Papa va montrer où t'as la maman, il s'est bon là, et voilà, yo, et voilà, yo, bonsoir, Kwanga. Établissement et mon indice. Bon. Ouais. Franck Amina, les jeunes douaniers. Azana Pema. Dan Vedena, 8800 km. Le Premier ministre Rediama Kosoa sur la Bisodo puis Brazzaville. Beauté, Autobo sanité, le pasteur Claude Kimiri. « 04 405 21 22 pour Nabino Bon, Sobozo Lingaboza Lantek, Nabisu Nabitu Mamoni, combat espéré. Averti Lincoln Bungu. Lincoln Bungu averti. Est-ce que Toro Kena incompréhension? Mou comprenant. 100% musique congolaise, 99% excusez la musique congolaise, pourcentage Moussoana, Tobetara, moi, Rwanda, moi, Burundi, et ça l'a bien et permettre. Claude ici à Robert, moi, Zozo Copéranto, auditeur, Azo bien habitué, ça l'a vraiment bien, et au permettre, on a accueilli 04 405 21 22 18h, passé de 50 à 8 minutes. Jokatiaka Balioka, Batiasa, Reposo, Mama, Bena Motabaki, Kamona 6h-6, Bana Braza. Général Dabira, TV, Christian Ngani Lomaban. Simplice Bata leader, Rémi Oyo. Amélia, Cabron Nombor, Jaguar toujours. Disait Franck, disait Pervers, bonjour. Oh Amélia, yo yo yo, ayo yo yo, ayo. Oh Amélia, yo 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 yo. Farah Farah. Amélia, yo 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 yo. Disait Couquet Soir. Amélia, fais-moi bisous. Claude Belair. Oh Amélia, je t'aime beaucoup. Oh Amélia, fais-moi danser. Oh Amélia, yo yo yo, ayo yo yo. Hélène Kalema, disait nous. Yo yo yo. Ismonele. Allez Mouzarona, yo 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 yo. Disait Roland Garros. Patou Seré Moukala, monsieur le professeur, Topesio Motatro, Tobo Saint Albert Bab Alzaba, monsieur le Chimino, 04 405 21 22 numéro d'antenne. Patrick. Yo
Sambuka Alou Premier. Merci au Premier ministre Reidia Makoso. Force à toi, Franck Bambara, très cher grand frère. Je suis fier de toi. Merci beaucoup, merci. Voilà, 04 405 21 22 numéro de téléphone. Incompréhension d'Agosol. 99% musique congolaise. Bitumba Moli. Pas toujours sans record. Est-ce que maître Dolido bourré d'expérience aux alliés? Service naturel de Zouamba. Pour les moukini, c'est bon musique, Sonima Nadi. Le spécial Johnny merci les gars de boss. David Morceau qui Serge Makwala, la pierre angulaire. Alors je commande et je demande à toi, le maire soliste du moment. Raoul Tono. Alex Ngasaki. Les plus grands danseurs de diamant dans le monde. Didi Kinois. Loboko et Kassi Sakambo. Jean-Jacques Yo. Convoi Dikine. Raoul Tono. Ma vie c'est Zingeshore et Sikamaso les banda. Tokolo Bara dit à ton fils, tu défendras trois choses: l'honneur, le foyer, la patrie. Tu estimeras trois choses: le courage, la sincérité, la reconnaissance. Tu éviteras trois choses: la paresse, la vanité, la honte. Tu contrôleras trois choses: le caractère, le langage et la conduite. Tu détesteras trois choses: le vol, l'injustice et l'ingratitude. Tu combattras trois choses: le mensonge, la méchanceté et la lâcheté. Tu sauvegarderas trois choses: la franchise, la liberté et la bravoure. Tu cultiveras trois choses: l'amour, la charité, l'humilité. Enfin, tu n'oublieras jamais trois choses: la prière, le partage et le pardon. Ça c'est vrai. Reija Makoso, monsieur le Premier ministre. Papa Jean-François Ndenge. Chris Abdallah, Marianne Kassanga. Sakola. Il fallait appeler ça mandefu na toro mais tokamo apesi yango na taba mu comprendre toujours eh bana babila kaya badile ale Claude Ngoma badila kaya Bikovele Lobo bana badila kaya yo ya sapoke Tony Montana Amina Tony le plus célèbre yo leki dago na nindo je m'oublie yo so lenge yo leki arana nindo yo ozo bange to yebi yo leki biso na puisi pareil kama ale kei baba champion Gedan toujours Gedan Romial Mubenda Freddy Sikambu Silvo Pirouès l'honorable William Sanga très fort Lucio Signol Dickerson Papi Mouko, allez Papi Tongesso. J'allais tout juste dire, voilà, on est tous égaux, on grandit différemment, la vie est pleine de promesses et d'abondance. Cherche une voie noble, distingue-toi dans les valeurs, multiplie toujours les efforts, reste constant, surtout n'oublie jamais ton origine, tes racines, l'esprit de famille, la responsabilité. Et oui, tu connaîtras la consécration. Ça c'est Bobangate, Welcome musique champion du Congo, Lengo Silangwe. Soa, Kabu, Usenden.
Patricia Robert Brazza. Royal Kamuzika actuellement sur le terrain, le titre Mfutukulu. Voilà, Mfutukulu. On est tous égaux, on grandit différemment. La vie est pleine de promesses et d'abondance. Cherche une voie noble, distingue-toi par les valeurs. Multiplie toujours les efforts, reste constant. Surtout n'oublie jamais ton origine, tes racines, l'esprit de famille, la responsabilité. Et tu connaîtras la consécration. Surveille tes pensées, elles deviennent paroles. Surveille tes paroles, elles deviennent actions. Surveille tes actions, elles deviennent habitudes. Surveille tes habitudes, elles deviennent caractère. Surveille ton caractère, il influencera à ta destinée, n'est-ce pas? La petite destinée. On y va. Qui tourne encore et toujours. Charlie Malaka. Ça c'est bien, finalo nanga kisaluke na bacha yao nanga na matadi maître Massamba wapi maître Blanchard, le meilleur pneumaticien du monde. Nabo sanité d'Orel électronique. Adonis le roi Delmas Pene Chapitala Soul Oro. Le leader du fait de Power Prestation. Ingénieur de son Makouzeve, Niata Sete Nanena Lavoda. Albert Lebada. Dans la musique, Papa Kams, et le riche quêteur Paris Hospital. Maxime Molo, la carte d'Afrique. Beethoven Yombo Germain. Merci à mon frère Anderson Nzila qui nous suit. Voilà, 04 405 25 dans le numéro d'antenne. Double mandat. Et ça l'a bien. Monsieur le maire.
Plus loin encore, je dis, osez, faites confiance à la vie, faites-vous confiance, faites confiance à votre rêve et un jour il se réalisera. N'est pas-il vrai, lorsque l'on fait quelque chose qu'on aime, on ne voit pas le temps passer, on est heureux simplement. N'est-ce pas, on est ressenti là. Abdallah, Emmanuel Lendo, espace Prince Damira, Iri sans sommeil, Rémi Ayos, Veriol Kassatis, Paul Manier, le très spécial Jean-Dominique Okemba, Wamba Sassou, Londri Louembe la prolongation, Alain Tati Loutard, Aide l'impérial, Hugo Golondele, Monsieur le maire, Exo et l'État. DJ John, coup d'œil, toute la musique, DJ Mike, DJ Nono, Batoko Blue du service. Voilà, le show continue, hein. Il est 19h passé de 14 minutes. Pas de journal, sur rédaction ce soir. On va continuer avec l'œuvre à base d'artistes Bayema Nabango. Et en deuxième partie, je serai avec, en troisième partie, Narozana Yellowman. Yellowman. Voilà, pour un plaisir, n'a venu surtout au Bozol Rabiso, Bissika, tous vos amis. Général Dabira. Destin au débat. Papa maestro, maman Betty, maman Martine. Bien les bonnes choses à Reidia Makoso, à Anderson, à Nzila. Voilà, l'année du bonheur, le mois du bonheur ou l'année qu'on commence l'année du bonheur. Le vrai bonheur, c'est d'être heureux avec soi-même et en tout temps et en toutes circonstances. Affirmer le bonheur, c'est affirmer le bien, c'est affirmer la vie. Il ne faut pas commander le bonheur, il faut être vraiment le bonheur. Plus loin encore, osez et faites confiance à la vie. Faites-vous confiance, faites-vous confiance. Votre rêve étant un jour, il se réalisera. N'est-il pas vrai que lorsqu'on fait quelque chose qu'on aime et on ne voit pas le temps passer, on est heureux tout simplement. Président Djoum, y'a maman Michel Dada. Mon ami Chris Gemaël depuis Brazza, est-ce que ça va? Chris Gemaël, est-ce que ça va? Franck Bamara, Itumba Moulino, Rodman Otsika, Gilles Masso, Rodman Otsika, Gilles Masso, mon peuple.
Soul Benoît Tam Tam. C'est Bombé. C'est Khoti. Allez, bé magique. Lidi Samoki. Bébé Retour au lycée de Rouen. Mon colonel Rémi Ayaoso, Tico Elonda, Ispoto Fumukibangu, Yannick Moko, M Record. Le titre c'est Aboma à vie de l'orchestre Elo Kwape. Yannick Olita, Laroussi Baresomo, Serge Ngami Pepero. Santa Maria Cité. Mitofeli Homo Germain, GPY. André Prince, Batipitek. L'établissement AL Service, avant que les Kunzu, Mouk Dunyama, Likashing. Et le peuple bientôt disponible, soutien, voilà, nouveau maxi single, soutien bientôt disponible. Aboma vie. Anderson Dila, l'auteur c'est le patron de sa génération, le patron Anderson Dila. Et oui, merci Anderson. Voilà, ce soir à l'ennemi le pardon, à votre adversaire une meilleure tolérance, à votre ami la sincérité, à votre père l'humilité, voilà, à votre mère la bonne conduite, cela la rendra fière de vous, à votre femme la compréhension, à votre enfant le bon exemple, à vous-même le respect, à tous les hommes la charité, à Dieu la dévotion. Voilà, l'amour et la dévotion, et ça là bien. Roga, voilà, en route vers le 1er février, Zénith de Paris. Le 1er février, Zénith de Paris. Rendez-vous le 19 mai 2024. Rendez-vous commis le 1er février 2025, Zénith de Paris. L'homme confirme après le stade président Alphonse Massamba Débat. Et oui, voilà, le casino de Paris. Et oui, toujours en droit en route vers le Zénith de Paris. Voilà, RO, merci. Anderson Dila. La distribution. Oh, le scène Dombo, je te salue. Ken Mingo à l'humanitaire mondial. Nina Okemba, Mwanaya. Jean Dominique Okemba, Moranzambe. Colonel Major Rémi Ayayos Motema Yanoula. Tikangana Poma Batwatemboni. Mon ami Gaël Ngeso Hiloito. Général Boka Bazila, Machacha de guerre. Lietoka, PDG, dragon de la monnaie. Et oui, la troisième partie, dans Rosala, Anna Yellowman, l'artiste. Et ça l'a vraiment bien habillé dans ce tobo, la Nabi Sobisika au Tobo Zali. Jamaïque n'a pas les olezo. Rondi Irisa boutique. Nakei, Amen, Dongu, Zidane, ils sont plus que la puissance. Mwana wa Fiotika manakusa kanana. Mukamuna ngomi, Natika Zaba. Apeti, apeti apena. EDG Destin Osenge. Apeti apena. Junior Igwe, Igwe. Apeti, apeti apena. Mike Mwanga. Eh bien,
Bien de bonnes choses aux amis de la Célopard de Dolizy. Voilà, prendre guérison à notre joueur Saïd Dembi. Topesi bango mbota trop, topesi mbota trop, prendre guérison naye côté Azali. Chimène Motoari a distribué Sergio Beto, Sergio A Niaben Mokasha Rachel Bobia Guido Solution Vivien Mafoulou Anoda Céline. Rendez-vous le 19 mai DDG, Dragon de la Monnaie. On vers le casino de Paris. Les victorieuses. Pascal Paron, Guy Diamant. Georgia Ado, Yebisa la Mafia Saledi. Bomba Yango et Fouki. Eli Kanangai, Jamaïque Naba Lesolezo. Rondi Iris Boutique. Nakei, Amen, Dongo, Zidane, ils sont plus que la puissance. Mwana wa fioti kama na pusa kanana. Mkamunangu mwana wa fioti kama na pusa kanana. Mkamunangu mwana wa fioti kama na pusa kanana. Mkamunangu mwana wa fioti kama na pusa kanana. Ça c'est vrai, mwana wa fioti kama na kusakanana. Mkamunangu mi jingle tokota na œuvre bas artiste. Hey Bino, poko tonga nga pona nini? Bozabana, nalobi Bozabana. Je sais que vous n'aimez pas celui qui fait bien. Celui qui fait bien est toujours votre ennemi. Je le suis. Franck Bombara, Franck Bombara, Franck Bombara. Boza déjà ya kosepela. Bitumba ya molimo. Esala mwa bogar moko boye. Bobanga te. Bitumba ya molimo. Le soi-disant guide abungi nzela. Franck Bombara, Franck Bombara. Toi la kati. bateke atako bateki lopango bakotikala kaka bakolo mabili baoyo balobaka baloba na bango prêtre aza moko waske papier prêtre esi tolembi bino mpe awa nalobaki basala bakalkuli ya mabe te me bazosala kaka. Les grands esprits parlent des grands projets, les moyens parlent des événements, les petits esprits parle que des autres. Il ne faut pas repousser par le pied la pirogue qui t'a permis de traverser la rivière. Le choix, c'est toi-même. Voilà, œuvre bas artiste, nous allons toujours parler de souvenirs de la musique congolaise, origine et explosion de la danse bouchée dans la musique congolaise. L'arrivée de la danse bouchée fut un véritable tournant dans la musique du pôle Malébo des années 1965-67. Brazzaville et Léopoldville, ville mamelle, nourricière de cette musique, vibrait à son rythme. Des ambiances des deux rives traversaient parfois, notamment le fleuve pour aller danser à ces deux villes au rythme des orchestres comme OK Jazz, Negro Succès, Conga Succès, Negro Band, Bantou de la capitale et Tembo pour ne citer que ceux-là. Comme les véritables spécialistes de la danse qui étaient au fait de sa gloire dans la macroscome musicale des deux villes. Sous la férule de Franco, la danse bouchée devint populaire à Léopoldville à travers des titres emblématiques tels que Course au pouvoir, Ngamari, Nzoto et Beba, César Oboyayo, Tonton et Chéri Lovi. Des œuvres d'une parfaite illustration du boucher, pétillant comme du bon champagne et fond tabac dans le paysage musical des deux rives du fleuve Congo. Sans oublier celle produite par d'autres groupes musicaux. À l'instar de la rumba, la danse bouchée prédominait dans les bars dancing des deux villes lors
des concerts, des différents orchestres, les cérémonies de mariage, rétro de deuil et autres événements mondains. Il s'y est également de noter que c'est à partir de Brazzaville et Leopoldville que la danse boucher déploya ses ailes pour conquérir toute l'Afrique grâce au talent des artistes de rive. D'où la participation de l'Ok Jazz, des Bantous, représentant les deux pays au Festival mondial des arts nègres organisé du 1er mai au 24 avril, du 1er au 24 avril 1966 à Dakar, au Sénégal. Un événement très marquant au regard des prestations des deux ensembles musicaux et à l'issue duquel la musique congolaise moderne prit l'essor et s'imposa sur toute l'Afrique. Voilà, s'imposa sur toute l'Afrique. Dans le même élan, lors du festival panafricain de musique d'Alger en juillet 1969, les Bantous de la capitale présentèrent au public algérois Boucher, Soukous, Yeke Yeke, par les danseurs Bringo, Mbini, Ndala, Dingwassa, Yelo et les danseuses Evelyne Ngongolo, Angèle Moussunda, Yengo Bobo et Clotilde alias Bouton Doré. À l'issue de ces festivals, les Bantous obtiennent la médaille de bronze. Le Congo Kinshasa fut représenté par l'orchestre Bamboula de Papa Noël. Un adage dit: tout est mouvement, tout est changement. En effet, suite aux innovations qu'a connues la musique congolaise au cours de ces décennies 1970 et 80, surtout avec l'apparition sur la scène musicale d'une multitude d'orchestres tels que le SBB, Bela Bela, Lipwa Lipwa, Empire Bakuba, Zaïko, Viva la Musica et d'autres. La danse dans les deux villes fondée sur les différentes variantes de la rumba va connaître des nouvelles évolution. Voilà. Pour bien se débarquer des autres, chaque orchestre crée sa propre danse. Plusieurs danses furent leur apparition, telles que Soukous, Kirikiri, Jobs, Siao, Kachava, danse qui deviennent du boucher, danse qui dérive du boucher au regard de leurs mouvements et gestuels et qui vont s'imposer au fil des ans dans la galaxie musicale, voilà, dans la galaxie musicale congolaise. Ainsi marque la fin de la mémorable époque de cette célèbre danse qui fut créée par un boucher du marché total de Bakongo à Brazzaville et dont les pulsations rythmiques conquièrent toute l'Afrique dans les années 65 à 67. Voilà un peu à peu près l'histoire de la danse au boucher qui a marqué et imposé sa griffe dans l'histoire de la musique congolaise des deux rives du Congo, d'une part et d'autre part dans toute l'Afrique. Et oui, j'ai pris quelques chants. Antoine, par exemple, Antoine Kitunga, Negro Band en 1965. Nous écoutons. Antoine, yo Antoine, ozi convocation ya parquet, yebitanga nzela ya likambo, kama ntina za position ya kosalisa ye wowo Antoine, yebitanga nzela ya likambo, kama ntina za position ya kosalisa ye wowo Antoine, wowo yo Antoine. Antoine, yo Antoine, basoki na yo ya butu, famili kama na pasi yo, ezali kofunda yo, yozali moyibi yo Antoine, famili kama na pasi yo, ezali kofunda yo, yozali moyibi yo Antoine. Butu famili kama na pasi yo, ezali kofunda yo, yozali moyibi yo Antoine, famili kama na pasi yo, ezali kofunda yo, yozali moyibi yo Antoine. Nalali mahuma wo oyo nde likambo ya Antoine oye, nalali mahuma wo oyo nde likambo ya Antoine oye, atana vela kende
likambo ya sonye oye. Voilà, Antoine Kitunga, Negroband, Ezalaki na 1965. Tonzoa Fidélité, Bantou de la capitale, le titre de Pamelo. Kanga motema nakoya, tika koyoka mpasi. Mama mpe butu soki boni etikali, nde okomona ngai pene na yo. Yoka nazali kaka kozela awa mikanda na yo mpe foto. Keba na mobali oyo akosengilia yo riti boya ye hoho. Fidelité yango nde ebongisa mabala o. Fidelité soki mobali atiki yo na mboka o. Fidelité pesa na mobali na yo motema o. Fidelité atambula bonya kozonga o. Mabala o. Fidelité soki mobali atiki yo na mboka o. Fidelité pesa na mobali na yo motema o. Fidelité atambula bonya kozonga o. Keba nati na yo motema pona yebi okosiporte tango oyo nazali esi na yo. Fidelité yango nde ebongisa mabala o. Fidelité soki mobali atiki yo na mboka o. Fidelité pesa na mobali na yo motema o. Fidelité atambula bonya kozonga yo pesa na ngai motema ona bomba o. Fidélité, fidélité motema ona bomba. Fidélité yango nde bongisa mabala poko. Motema ona bomba. Fidélité soki mobali atiki yo na mboka o. Motema ona bomba. Fidélité pesa na mobali na yo motema o. Motema ona bomba. Fidélité yango nde bongisa mabala poko. Motema ona bomba. Fidélité, fidélité motema ona bomba. Fidélité, fidélité motema ona bomba. Et enfin, pour
pour revaloriser un peu la mémoire des danseurs de la danse bouchée. La radio Bibi FM vous met à l'écoute les chansons qui ont marqué l'histoire de cette danse, telles que Ngamari Zotwe Beba, Ok Jazz 1966, Maman Marie Conga Succès 1966, Komiko Sate Nabassi Negro Succès 1965, Gentil Andambo Orchestre Tembo de Antoine Loubello de la Lune en 1965, Danse bouchée Bantou la capitale 1965, Antoine Kitunga Negro Band 1965, Massoua Enani Ok Jazz de Michel Bohibanda en 65, Semekinde Ndeko Conga Succès Fidélité Bantou de la capitale. Voilà, merci. Ensuite, tout le mois de décembre, to Kopesaka, ensuite, toujours, tous en a œuvré à bas d'artistes. Tozwa Gigolo, c'est la petite Jadeur Summer. One victory, who kiss on a bit, Nikki Desero, dis comme ce zéro, Marie pas honnête, je ne suis pas ta marionnette, Marie pas honnête, je ne suis pas ta marionnette, je t'ai tout donné, ton loyer, ton manger, j'ai assuré. Tu as tout gâché, rentre à la maison et prends tes affaires. Je voulais me manipuler, le 10e jour la roue a tourné. I can't continue my plan anymore. I can't continue my plan anymore. Je t'ai tout donné, ton loyer, ton manger, j'ai assuré. On va Say be the one, baby girl, original. Say be the one, toi moi say be the one, baby girl. Gigolo, Jadeur Summer, Gigolo le titre. Ninguém me zola, ninguém me ponak, ninguém me zola. Just to go today, not today, you have just to go. I have long been dominated. I have long been dominated. Le diable boom, bad news me sabe quem é solo cababiul. Ha, achita banza, bad news me sabe quem é solo cababiul. I can't continue my plan anymore. I can't continue my plan anymore. Say be the one, baby girl, original. Say be the one, toi moi say be the one, baby girl, original. Say be the one. Ninguém me zola, ninguém me ponak, ninguém me zola. Voilà, j'adore Gigolo. Voilà, on va prendre œuvre à base artiste toujours. On va prendre Mangende et Mekita, album déjà sur le terrain. Love, que reste-t-il de la vie excepté d'avoir aimé? Aimé Kitamupuria le Toramboulma Kikumatam. Ezanguya, ezalinguya, ya koko kisa mokalo nzambe na libalao. Anga waske, papier, ça y est. Ludovic Mokasambani, Jomongo, Aïla. Sonanga emola bebele. Motema nanga elula pe mingi o. Me uta
nakutana na Benedite Nzuzi otema nanga mokraka ye na miso ya bato bakomi kombo na ngai zoba zoba pona bolingo oyo aza gentil compréhensive mais surtout soumise akokisa mikano nyonso ya mwasi ya bonga na libala o Chanel Ambo yango na mipesi Eblano Ngonzi nasangaje Armand Fareja na miso ya bato tosangani mokolo lelo selibala Vincent de Paul Matsu tokutana na Chabokwale tobina mangende mapolo na rinyenenge Cédric Ondongo Obambi Mokomti Armand Ngumba Zumo Pilatus de London Nzusi Benedite toi la femme honorée respectée lokola mai moko bimaka na ntango ya elanga mopepe yaka na mwa moto Benedite Mokarami Auguste Kayambungu devant l'autorité de l'état civil Nzusi a prouvé sa légitimité na bafin d'amour alatisanga no petenga pe alatisa. Voilà, Mangende et Menkita, l'album Challenge déjà sorti sur le marché du disque. Voilà, titre Longola Challenge, Mangende engagement au Ménare Metatabuni Zali. Voilà, titre et album Challenge. Yangala yo Nzusi mangana mapolo ngarinyenanga na miso maboti miteme pesi nsayi. Le mois de décembre, Ndetolobaki, le 1er décembre 2007, Liwaya Daniel Loubelo de la Lune. Voilà. Et voilà, il y a Daniel Loubelo de la Lune à Tikabiso. Voilà, le 1er décembre 2007. Oui, Azalaka, artiste musicien, orchestre jazz, chef d'orchestre. Et parmi les fondateurs, il y a Bantou de la capitale en 1952. Et puis fondateur, il y a orchestre Tembo à Botama le 5 mai 1934. Le 3 décembre 1974 à Ouando, Mbotama et à Doudou Kopa de Miyamor, ancien et extra musica, et aujourd'hui a évolué en solo. Le 8 décembre, naissance, il y a Franck Bombara, Maman Katia Botay. Autorité Lemvo Christian Kimikele. Le 8 décembre 2009, Liwaya Bruno Oula, auteur-compositeur, il y a chanson Kimbana Sida, sorti en décembre 87, Botama Naezalaka le 2 juin 1939, à Bandi Musique, en 1956. Honorable Frichos Benzobe, ya mère Julia, maman Mapassa, chérie Berger, na Yamila, et Menkita Yaya, Pasipula, Liu Mwana. Edmond Ingambati. Le 25 décembre 1965, Nakikwit, Mbotama Yawerason, le roi de la forêt. Le 26 décembre 1967, Liwaya Silver Tsama, Azalaka, un grand artiste, très doué dans la musique classique et moderne, fondateur du groupe Orphée Jazz avec son ami Emile Oboa. À Botama le 28 mai 1927, na Haute-Sende village, district Yabundi. Sous la carapace de chaque individu se cache une personne qui aspire à être appréciée, qui aspire à être aimée. Rigobert Massengo dit Max Clary, Yabotama le 28 décembre 1938 à Bakongo, saxophoniste clarinettiste, parmi les fondateurs il y a Negroband, en décembre 58, à Tikabiso le 27 juin 2014, à l'âge de 76 ans, Kevin Mbouane, vrai combo na collègue Ngekwa Igor Kevin, Yabotama le 30 décembre 1960, le 31 décembre 1973 dans Bundi Cuvette. Iso Bari Centre, bienvenue Nyundu, l'espace sportif, Adol, Ngana comprendre, je Brunel Agaya, Renaud Dunebe, DJ Fidel,
Maurice Bassoamile, le grand prêtre Ndembo Marli, Blaise Osambo, Armand Balou, Madeka Mambongo, 3B Viber chez la Camé, Gervais Trésor de Marfel, la Zance Kibama, Albert Tati Biyengo, président, Dr Hugo Gomat, Dr Martin B. Album Kitoko Challenge, Ezote Kama, voilà, on a en clé, une clé USB, bah, on a besoin, il y a clé, on a contacté numéro à Franck Bombara, 04 405 21 22, Banzemolo, la challenge, Mangende Oyoki, engagement, Ominare, Metchachabouni, voilà, et Boké n'a pas plateforme de téléchargement légal, nous surtout na Gotune, pour retrouver en gros, sur Boké na YouTube, pour sa force d'artiste, YouTube, Emekita TV, en gros, tala en gros, et ça la vraiment bien. Dickerson One, en featuring avec Soleil Wanga Elenki. Il n'y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment de compter pour quelqu'un. Dickerson One, Narwa Soleil Wanga, Papagou, Bayembi, yes. Yoka confession lengo ngaremi oyo nabombelaki yo na motema amour na yo ezongisaka nga bebe sécurité na ye ifo mama zala pembeni vida munanga avant ezalaki traumatisé tango nakutani na yo ma vie a complètement changé Nyaya Yosnanga Congo H24 de Blaison Wanga Nzoka ezalaki nzela ya biso mibale oyebi mokolo nakutanaki na yo noela napesaki yo mosuri na ngai ya du klente nafinaki yo mbelisuo otalinga mpe osekiseki noela ya yo osalinga mpe mwa geste moko d'amour motema nanga etondaki nesengo noela ya yo Bristangi Lolendo Bati Service Oye Olivier Bila et à Leslie Remi Ayayos Omeminga Mokongo Sukolinga bebe Kopakolinga mafutelengi Nakominge bunge bunga Hinda Anto Manangelinga kayo mon bébé Mambo mankaka diaka Dickerson One Esusu bongana soyoka Nalobia Joli amigwe oya mateta basusi bastesa bolingo mwevi na nga noela emi asapio bolingo akotinga yikohono abomi ngai neni akomi ogerenga vina ngai mobimba je ne cesserai lui dire que je l'aime amoureux komi na rythme ya monda etanga na bina mabina bolingo ya yos nanga bolingo na yo yesi ekotanga lokola mpete na masotapi ya yo motema na ngai yesi votayo basusi bastesa bolingo elinga nolela emiazapio bolingo akotinga yikoba abomi ngai neni akomi ogerenga vina ngai mobimba je ne cesserai lui dire que je l'aime amoureux comme na rythme ya mbonda etanga na bina nabina bolingo remiya ya yo nalela yo bolingo na yo yesi ekotayakaje kola mpete na mosepasekikaya motema na ngai yesi vota yo David Ndamba Sylvie Esther Séduction Lovenga Noela ya yo Kajolenga Remi ya yo Je suis à toi Noela ya yo za moi papa na bana ye mutima Ningala Remi la Noela ya yo Avita na biso etangeso na tongo bazonga kuna na pale Zaya Mopreso notre invité spécial Bakalebi bokoya duyo pesa kanga Selesa liorakangi makazi Il est rewaché Smes Mamara nasepelaka ntango yo lobaka nanga sheri nango
sala lisumwa koli elongo sheri lovenga ajolenga Rémi Ayayos, je suis à toi Noëlla Ayayos. Non Noëlla, à mon cœur chou les péchons yoka vérité. soki yasimbi ngai epesaka posa ya kunguluma tali ngai epesaka posa ya kukwa mère Léa Ondoko nakoma kunguluma nakoma kukwa nakoma kuti nakoma kubura Dadi Saoudien in London Bora Mouermouete Croisguet Papier et Bénédicte Nadol Le Noir soki yasimbi ngai nayokaka mposa ya kunguluma soki yotali ngai nayokaka mposa ya kukwa Amical International AI nakoma yesemosengo soki yosimbi ngai soki yotali ngai simbi ngai epesaka mposa ya kukwa Valda Saval nakoma kosekaseka nakoma mikonzakonza nakoma kosepelaka Voilà, l'artiste R Digital Escotier, la page Facebook Nabiswa et émission. Merci, voilà, Bochi, Kolanda, Elengi, il y a Dick Carson One, Wana Azali, na studio, pour la finition, il y a album Nabino et puis, on a parlé Nabino déjà la fois passée, Marambo, voilà, Makambo, il y a clip, information, Azali déjà depuis le 16 novembre, on a finition à tournage, il y a clip Zoya, DG, le titre en haut, DG, DJ, PDG, Denis Ngokana. Il reste, reste pour la finition pour Koto Zouango. Il reste quelques clips pour la sortie à EP à 5 titres. On va prendre Yaka avec Patrouille des Stars. Je n'ai jamais en retard, attendez-les. Yaka avec Patrouille. On connaît les braves. Yosali wanga Rantaki, je ne pense qu'à toi. Nuit et jour, Sala toujours près de moi, s'il te plaît. overdose, ya bolingo nini yo suwi epai mosusu Rantaki soka bolingo na biso ezalaki ya dos unique na boyi ekatombe d'amour na boyi osala noki ya basentima na ngai rol tanki papa na roti keliane soki nasalaki yo mabe limisa ngai 77 fois 7 Général Serge Bois emprunte motema ya Victor Hugo oyokanga ta mawa pendemo ya nini ozoluka ngai na mona pasi plus que rien n'est dur en amour taki Elvis Talisson Okombi bolingo na yo epesaki ngai bonheur lelo ekotisi ngai kelasi ya susi nakomi obela rol taki PM Anatole Koline Makoso lisumu na ngai sekolinga yo DG Rika Oko peshe na ngai sekolinga yo souffrance nangeleki ya peuple américain mokola tonta ya 11 septembre rol taki nanzimi nasala na ngai kamikaza bolingo no nakufa na ngai martir ya bolingo Le Dir Kaba Francky Luemba pour l'amour d'une rose le jardinier devient esclave de plusieurs épis Colonel Major Rémi Ayayos Oenouela Armel Dongo Zidane Le Prince de Mbaya bapesaka libele na mwana zolela teo mpe nazolela bolingo pesa ngai yango roletaki me pourkoi sosalanga boye vraiment ya ngai motema epona yo yanga motema elinga yo rol taki pour décevoir là, je ne m'attendais pas à ça de toi. Déception et le qui m'a cassé la même
nazolela teo mpe nazolela bolingo pesa ngai yango roletaki me pourkoi sosalanga boye vraiment yangai motema epona yo yanga motema elinga yo roletaki atranyinga yo Mon cher ami Love, scotché déjà depuis Pointe-Noire. Voilà, d'accord, je suis connecté. Voilà, Urvé Nzumba. Voilà, mon ami Love, il est scotché depuis Pont-Label. Allez, m'appelle la docteur, merci. Je vous impose le respect. Tourelle électronique, le meilleur électronicien du monde. Voilà, Amarambu. Voilà, 04 405 21 22. So, on a participé à Bisso. Tu reçois douche froide de la 10 Arcade. Douche froide. Et ça, rubrique na Bisso, œuvre et bas artistes. Tout à l'heure, tu reçois Yellowman en direct. Yellowman, l'artiste. En direct, voilà, après, si vous avez quelques questions à poser à Yellowman, vous pouvez nous appeler au 04 405 21 22 ou écrire dans la page Facebook de l'émission. nyokolanga se nzoto kasi motema te natunaka ye ayebisa ngai mabeko nasalaka oyo anyokoloko ngai oye abosana bolamu nyonso oyo nga nasalaki ye po tazokisi ngai tiki elembwa mabe tokozongana jamais kolela te amiyo yo moko mikope kutila pe amiyo ngemosi ebisaba mamwe kolela te amiyo tokozongana te kolela te amiyo tokoki kozongana alinga ye napula ye akoma mufude nsima na ngai kasi asundoli ngai ye baoyo bayeba biso baza kokamwa na isu ya bolingo na ndenge tozalaka nga na ye akomi koluka lelo nga na ye tozongana po esika akenda ezali kosimba lisusu te boni bosoto aboye ekoki kosalema eloko oyo osanzi olingi ozongisa na monoko kolela te amiyo yo moko mikope kutila pe amiyo ngemosi ebisaba mamwe. Voilà, maître Whitney Quello depuis Pointe-Noire, je te salue maître. Voilà, 04 405 21 22 Ezali, numéro d'antenne. Bah, tout, bah, la posa va participer là, voilà, la Bitouma Molimo. Tout à l'heure, Torozalana, Yellowman, vraiment en direct. Bendaye na mabolongo, Kumbaye na mapeka. Ango mosusu aleki kilo soki maboko ekolemba komema ye senga na motema mwanya imbwa attention dikulia mume nzilianga na kenene lutiange malembe kwenda na bwala beto kawa lusolo kima ya ntete na bwala beto. C'est noté, maître Whitney Quello depuis Pointe-Noire. Luvunu beto memanga pangi mezolange pangi mesadisange pasi yatima mumemanga okenda kofandela likala ya moto nsima ezika yo
olingi ozonga na pakola yo mafuta ale sote ngadi. Et voilà, Whitney Quello qui dit mes salutations depuis Point Noir, je comprends, passe mes bonjours aux Dolisiens et particulièrement aux enfants de Gaïa, quartier Yabagayar. Voilà, 04 405 21 22, je m'en appose à voler en direct de l'Itozwa Kamuzika, Lingo Silangwe, la chanson de Africa Kuta qui était sortie depuis le mois d'octobre. Voilà, on va prendre Skyper pour avoir plaisir, la bienvenue surtout. Et bientôt, un Torozala en direct avec Yellowman. Son hydro qui non, maman sociale, motema ya Mivek. Bolingwa teze komi singele mbele, la champion yemema smackdown, la judo. Charel Louembe, Yannick Monsieur le maire, Sénélia Warrior. Soi-disant nazalaka na ngai champion ya bolingo, na beta batuna kwesa kutuna bakao, lelo nakutani na jamais tapi ya bolingo, tizia bumi ngai Lwembe asasi ngandi kusasa mamunuma. Muriel Isanga, ma meilleure. Tezia olali wapi bébé, utu yango yozomona nateo, nani ayibelinga bolingo la marraine. Sénatrice Lwembe, motema ya Lwembe. Claudia, motema ya Wilson Bokatola. Tezio zakano rapide, ngande Skyper, tangora mataka yo 5 minutes za ibele, nakomi na mambo ya ebale. Soy na yo basala parfum Coco Chanel, na nimira zala Pierre na trahi e papa baron, soswele la yo balamisato. Prince Alan Otino. Na boina zala tomana kota duta botina yo, tezia olali wapi Alain Lesioni. Raphaël Okonza, famille Nitu. Yeba constitution mankananga autorisa polygamie, naraza patriote na signa contre na monogamie. Love na yo na respecta kangolo kola drapeau Congo, soke telemi. Edo Mopatas